Allô, bonjour, 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 bonjour. Mbote, mingi na myoso to baye bolinga kama mama Elianitu. Na pesi no ba mbote, ba ebwe abarizenu, ma vipi maluka imoyo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Wabino mama Elianitu, tout va bien par la grâce de Dieu. Votre deuxième maman va bien par la grâce de Dieu. Quand on a bakayete kula la kola mkezeli habitude était. Parce que je n'ai pas l'habitude de te communiquer dans ce moment. Merci mingi na bino ba obunga maman Elianitu. Bino ba obo disposa tant na bino pona kotala wa bino maman Elianitu. Na pesi bino en tout cas merci beaucoup. Na bino ba yebangai na bino bande ko ngai. Alors les tous na kati ya Michel na biso, il y a une femme dans la cuisine. So zamba no liboso kutena na kosenga no ko s'abonner na Elianitu TV. Après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que ça va notifier. Ozanga kate soki eloko aske koti na kati ya chaîne na biso ko koyeba ete eloko ya sika ekoti awa na kati ya chaîne na biso. Tozana ba émission belé, ba émission culinaire ezali, ba émission en conseil ezali, ba émission vraiment ya ndenge na ndenge ezalaka awa ba télé réalité ezalaka. En tout cas awa c'est du vrai du vécu du quotidien. Ndele kaka na chaîne na Elianitu TV. Alors bande ko boyebi ete wabino maman Elianitu na boye ezana ta musu na vanda ka mutabenga po expliquer makambu. Maman Elianitu tala boye mataki zonga ki sala ki boye. Bande ko biso bana mboka Congo biso bazairoise biso basi ya bazairoise toza basi ya lokumu biso bazairoise biso ba congolais toza basi ya lokumu toza basi ope toyebi musala toza basi oteba kusima ndako toza basi oteba kolamba toza basi oyo pe to edikaka pe malamu biso bazairoise. Alors na yango likamune ko swana bino mukola lelo na tango ndena eto swana bino boye ezana ndeko na biso moko ya mobali na kanisi la fa passer buto ko tele émission na sebino likambu ya propriété likambu ya salité oyo papa lobaki ndenge nini mwasi atika ndako salité ndenge nini ndako ya mutezaka propriété et puis na mama na biso moko wa ta ko sala biso émission moko lobaki ete sikoki pas ya moninga ezate ko bandotela ndako moninga o salité za awa siki ko lelisa moninga ko tala te pa wapi salité za lino eza normal parce que miso bakanga kangote et puis miso mona ka place le kwa mabe ezali nde place miso etalaka est-ce que le kitoko ezali mona miso ekipete mais siki le ko mona mabe ezali est-ce que miso etalaka est-ce que miso etalaka bo soto est-ce que le ko mabe ezali nde pa wapi miso etalaka soki mutaki na ndako ya moto eke amoni place ona salité ezali mwana moko bo balongola ki e push babwaki mutako talaka wana soki solo ezana ya masuba place na vania solo masuba mais soki avani la place moza bien parfumé akoloba te nazoka solo mo kitoko awa non soko ki solo mabenda akoloba place solo mabe alors muto asengi avana tango nyonso na kati ya propriété muto foza la propre est-ce que ozo vanda ndako na yo il faut la propre. Netinga na se sentavement à l'aise quand ndako na ngai. Ndako na ngai déplacer na zaka bien, vie na ngai zaka bien na kati ndako na ngai. Donc mon se sentaka bien na kati ya ndako na ye. Na sepeli parce que za na jeune fille na ngai moko abenga bisinga maman Eliane. Ndongo seki émission ali comme na mbindo zaka lokolo lobela ki ngai. Maman na kosa ote na za mutu mo goyi na mutu moko fainéante, négligente. Attendez to so na bobasa ne vandelinga salité mais on ateka émission na onengo lobaki na telemi ba mona bia na skola basani on a bina bengo ke maman ko lembate ko sala biso ba émission ya boy pona moi mi ko leti olembi ke batu balinga ka ba émission ya ba polémique. Oui c'est vrai ce ko bi o sa ba émission mo za éducative o bando so na ba ko linga ngote commentaire te j'aime te et le côté mais ce ko kotika na moi polémique on a coup de fil et yo kanite batu ba sepeli or plus ko za éducatif on mutoko ko vanda au super jeune fina o chobi mama soko yokela ngate tala ta deuxième mama tala ta mama Eliane tu bosala abonte batu ko lekisa na bango nyoso na TikTok ne place batu balekisa ba na bango na TikTok ba émission culinaire batu balingite ba émission mala batu balingite balika ba émission oyo. Bref. Nanabaka ete mwasi nzungu mwasi cuisine. Mwasi cuisine. Mwasi nzungu cuisine kolamba. Ndeko mobala benga po ebisanga maman Eliane. Na benga po na ebisa yo peut-être so sala émission. Et qu'on songa moi c'est n'a pas qu'on songa pas tout mususu
bandeko ndeko mobali abenga po ayebisa ngai ke mwasi na ye mobali azolia asengi pilipili abi mama pilipili eza te atala pilipili eza te nakesenga kuna pa Fatimata akesenga pa Fatimata sénégalaise akeye pa ya voisine ya sénégalaise asengi pilipili na pilipili apesi mobali pona mobali abi bon peut-être le pilipili ezalaki te ndenge eza te ake kosenga non ekomela ye habitude ya kosenga ka pilipili epa ya voisine na ye ya sénégalaise pilipili yango bien asalaka yango bien sikoyo eloko oyo epesi mobali kanda eza nini boyebi ke bato mosusu bazalaka mwa bol ka eloko mwa moke ya bol na ye atenaka nango makasi mwa bol kaka ya boye moto atenaka na eloko na ye nde tozala boye na cuisine moto na moto ana eloko na ye alingaka papa oyo mokola liboso mwasi akenda kosenga pilipili akomprenaki ye abie kozala eza te c'est normal ake kosenga amoni yango normal bon voilà mais papa oyo azalaki na ndako mwasi aza te mwasi aki mosala Fatimata ye ngara papa de dona afongoli porte oui maman abi na ye koluka madame abi madame aza te na ye kosenga babol na ngai babol oui so moni babol moko eza boye eza babol na nga ya babol ya pilipili ye soki na pesi ye biloko ayaka kozongisa noki te foka nga na ya kosala nini na ya kolanda na ya kosenga babol na pilipili na ya kosenga na babol ya loso na pesaki ye chep na babol ya pilipili mama papa yokaki lokola basopele mai na nzoto ayoki soni komona que voisine aya kosenga babol pilipili ya kanisaka mwasi asenga pilipili mokolo moko nzoka non c'est dans ses habitudes akenda kosenga pilipili epai ya Fatumata akenda kosenga pilipili epai ya Fatumata na loso ya chep on apprend tous les jours so za posa ko yeba kolamba chep kota kaka on internet beta kaka ri chep okomone kolakson ndenge ni balamba ka chep bato bele ba kola kolamba ndenge ni ubie ko internet bozo mono ezana makambo malamu ebele ya mabepe ebele ya malamu pe ebele mobile moi son lobby que elle c'est toujours comme ça quand je lui donne des choses elle ne veut pas remettre elle a beaucoup de bols et moi je n'ai plus de bols voilà je suis venu récupérer mes bols Fatimata n'est pas là. Revenez un peu plus tard. Tant que Fatimata y mon bal a dit, tant moi si colonda quoi y mon bal a dit, Fatimata y qui awa quoi qu'on sait na babol. Yo qui n'a pas toujours qu'on soit pilipili pas Fatimata. Yo ka réponse. N'enga naza awa. Mulnex nanga ezo salate koufi. Voilà pourquoi. Nakena osenga nakena kozwa pilipili pa ya Fatumata. Abi se bimisa na babol ya Fatumata. Abi misa babol 6 bol ya Fatumata 6. Donc chep wana toliaka mukolo wana osomba te, ozonde pa Fatumata, ona zoli pa ya Fatumata. Do babol ya mikemke ozo so pilipili. Do yo kokosela pilipili te mama. Mon ex kufa kokosoma mon ex te. Oyebi kosomba kabelo. Oyebi kosomba basuki. Maquillage kolobate babole na se pilipili ke na kosenga okosema mon ex te yango ala ngo babino mama il est votre deuxième maman tant na yo ki bona habite lokola nga za mama ya bino ya mibale na ye kolakisa ndeko bisenga senga oya kosenga ka biloko pa ba voisin eza malamu te mwasi asolo alesaka mobali biloko kosenga te non kolesa ndako no biloko kosenga pa ba voisin te. C'est vrai, la relation de bon voisinage de boïté, hein. N'engé relation avec les voisins, oui, vous avez des Marocains, bah quoi que ce soit, bah on a bangwana, bah net, bah couscous, bah pesio, oui, to boïté, bah couper ce petit chef, mon colombo, to boïté, yo peso la même fungwa, au pesipe bango, so pour l'ambi pondo, au pesipe bango, bon peut pesa kayo, yo pepe ça, bango, mwambala moko. Mais oh, Tony na babol nandaku, babol. Il y a pilipili ozora pas ya bato pour pesa mobali pour na mon ex na yo kufi et voilà solution au deuxième maman enango yango
awa nazokende kosala pilipili. Voilà, nazokende kosala pilipili. Nabanina kosukola maboko. Nasukoli maboko na nga mama. Nzungu na ngai yango oyo. Eza propre, na tia susu mwa mai muke na kati ya nzungu. Ba sali mwa mai na kati ya nzungu, na baloli mwa mai muke. Voilà, nazwi mai na nga na tia wapi? Na tia na kati ya nzungu. Oyo ezali pilipili bandeko. Moni pilipili yango nasina sukoli pilipili nanga so tele na mwa matungulu na kati awa. Oyo eza pilipili. Nazwi pilipili nanga sina sokoli yango malamu na tia pilipili nanga wapi? Na kati ya nzungu. Okay ba mama, pilipili yango na tia na kati ya nzungu. Na tia pilipili nanga na nzungu, na tia bino malamu. Voilà mama, ba mama bokotala ngai. Pilipili nanga yango yo na kati ya nzungu. Na pelisi pe moto na kati ya nzungu. Na pelisi pe moto pilipili yango wana. Bomoni pilipili yango yo. Na tia pilipili nanga na moto, mais matungulu na tia za muke nazo tia matungulu, nazo tia ai, nazo tia mungwa na kati ya pilipili po pilipili sani etoka na matungulu na ai. Na kati etoka nzela moko nazocha biloko wana nyonso totala ndenge pilipili na biso ekotoka, ndenge pilipili na biso soki etoki, ndenge pilipili na biso ekobela, ndenge ni tokopanza pilipili na biso pona pilipili na biso to tuta yango ndenge ka tosalela kango na kati ya Moulinex, to pe ndenge tosalela kango na Afrique nde tobanda ko tuta yango na kati ya liboka pona ko éviter kokenda ko senga ba pilipili pe ya ba voisin wana za ba comportement mabe. Kosenga pilipili pa ba voisin za soni biso bazairwa za bi comportement ndi wana eza ba comportement malamu te na bakisa matungulu po matungulu na cheza mukina zo bakisa matungulu na bakisa na ai na kati ya pilipili oyo. Voilà matungulu yango yo. Bumsa matungulu na nga mibale. Tola na kati ya mboka poto bandeko bo tika ba comportement oyo kosenga ba mungwa epa ya bato koko kosenga mungwa na senga voisine te wa bizali mabe wana ya malamu te bino mona ba mindele tozana ba kosenga biso biloko bomona bango ba kosenga biso biloko. Pourquoi bino faut kenda kosenga ka boye vraiment mama soni te soni ne peza mobali akangi yo boye soni soni makasi. Mobile azolia pilipili azolia keleng nzo pilipili kenda osenga po mama Fatima la sénégalaise. C'est pas bien ça. Ya malamu te. Eza malamu te mama. Kotoli matungulu na ngai. Matungulu na ngai yango yo. Tia ngo na kati ya pilipili etoka nzela moko. Matungulu etoka na pilipili elongo. Voilà. C'est pas tout le monde en vrai. Yango yo. Kati ya nzungu. Voilà. Comme na tango ya aïe. Pour na usana Moulinex c'était il faut que ça la pilipili pas ba voisin. Boniko mama. Ebi na tout la pilipili te. Borsoko yeba kite. Yango yo. Votre deuxième maman, maman elle est à Nitu. Voilà qui ça nini
ya kosala pilipili soki oza na robot te oza na appareil te lokola obotama na Moulinex mama kuna na bled yo botamaki na Moulinex kwa botamaki na Moulinex mama oza na mayele mosusu osala pilipili te on apprend tous les jours mayele mosusu osala pilipili yango na ye nango. Voilà. Autant la quantité de pilipili na onde autant après quand tu kocha matungulu na okoki kocha ai na yo. Voilà yango wana. Mwa kacha pilipili na ngai. OK mama. Chamungu na pilipili mama. Nazumo kibongo na nga ache na pilipili po pilipili na nga ezala na elenge kitoko. Pesa yesu mwa goût. Voilà. Nache na mwa kibongo. Po pesa sentiment. Oyo kenda ko sala pilipili ya Fatoumata, hein? Okaki mwa elenge okomolesa mobali. Esalela ya yo mona ndako akosepela nango. Sala ndenge na sala boy. Voilà. Comment tu veux me finir pour la moyo? Na finiki. Voilà. Na finiki. Na finiki pilipili ça nini etoka. Kwa kota la pilipili amse ninge kotoka na place wapi yo koko. Ekoko ma entre temps. Makasa oyo. Koso ya nini na longoli. Abwaki na poubelle yango wana. Ngwana kata poubelle. Na tiki esika propre. Moi ça la moussale esika salité il faut ça la moussale esika propre. Voilà, voilà ce que tu tiki pilipili ça ni. Les autres toka. Tiki pilipili na biso. Les autres toka. OK ba maman. Pilipili na biso yango yo, bomoni yango. Là ce qu'on a tiki yango na moto, pilipili za kotoka. Et voilà, comment dit pilipili na biso? Ota la pilipili. Et toke bandi déjà ko lemba. Na le lembi, comment banda na tango ko lemba penza. Voilà, bon dit pilipili yango wana. Mai. Bonjour mama, mai komi na ngo kauka. Moni mai yango wana. Ezo kauka na ngo voilà, komi na suka. Suka pilipili ndenge mai komi na suka boye. Mai tikala muke osali nini? Bandi ko bonza pilipili na yo, bandi ko tuta yango. Hein, ko bonza. Bandi baba ko bonza bozo ka ndebo zola yango. Bandi ko tuta pilipili na yo boye. Ndenga azo tuta. Soko banga kala ta ba lunette. OK. Ko ta wana misu to bandi ko tuta pilipili boye. Mama na oye hein. Bandi ko tuta. Voilà. Donc bandi ko tuta pilipili na yo boye. Tango yo mutolo baki yo oboso ki kufu Moulinex kufu mama boni kona kishasa kuna to ba pilipili na liboka oko za liboka te tutela ngona nzungu chango na nzungu boye banda ko tuta pilipili na yo banda ko tuta ozo tuta pilipili ozo tuta ngo comme ça que ce pas ya Fatoumata te ko sabiso ba congolais soni que c'est ma pilipili va Fatoumata qui sous te tuta boye tuta pilipili ka solution moi ça le ka solution. Moi ça tellement quoi les attaques au kalinga mafuta bila na matungulu apesi bana semoli balé. Moi ça sala ka poto ache suka libana balie ko kilo tsanga suku pile pa voisin de mama. Zo tuta pilipili na oka kaboni. Mwenye na petit pilipili. Tuta pilipili na kata nzungu. Ko tuta nso ya moyo. Kezate ozana liboka te tuta yango boye tokisa yango tia mwa mungo na kitoko au citron na ngai
Moi, citron est vert. C'est fini. Quand tu as pris les piles. Les citrons. Les citrons, on a à mourir là. Voilà. Pour avoir fini le citron, on tient mon fouta. Oui. Voilà. Oui là. Voilà. Oui, pour plier ça, et kalinga. Voilà. Mon va maman. Parce que huile langai. Un petit citron. Un citron à kati. C'est huile. Voilà. Pilipili ya mwana mama likamuno kesenga pilipili pa ya Fatumata. Ile saka mobali pilipili ya Fatumata pona nini mobali wakalenga pilipili ya Fatumata. Naza mu next te tala ya ngoyo. Tuta pilipili na yo. Moni pilipili. Yangoyo mama. Ba mama pilipili yangoyo. Yangoyo pilipili. Ozana mu next te. Ozana libokate. Tuta pilipili na ona nzungu comme ça. Voilà, comme ça. La pilipili na yo. Voilà. Mon, yango ne kalingami. Mon ne kalingami. Ala pilipili yango. Pilipili kalingami. Moi ça za mutu oye ba kuluka ba solution. Ba telo bozate nana mu next te. Nana boete. Moi na sa boezate. Moi na sa pilipili zate. Nakanisi osili komona makanisi technique wapi mameli ya nito la kiso ninga osala pilipili soko za mu next te oza liboka te okende pa ya ba voisin te oza pilipili na osala ka procédure ninga mameli ya nito asali procédure boye pilipili yango ozela mwa muke ozo kalingama mwa sauce comme ozela boye ozo kalingama ngezawa ozo kalingama Moni pilipili. Voilà. Pilipili yango wana. Et voilà. Pilipili na biso yango wana. Ukanisa sauce tomate, hein? Ukanisa sauce ya kotia na kati ya biloko ukanisa sauce kolia, ukanisa sauce kolambela viande, hein? Non, pilipili. Yango yo pilipili na biso. C'est ça, ba maman. Moi si. Aza capable de faire makambo ebele. Voilà, c'est ça une femme. Une femme dans la cuisine. Kokende lisusu, et pas ya Fatoumata te, et pas ya Aminata te, et pas ya Ndisi, okende osenga pilipili. Yokela nini basaka pilipili na kati ya nzungu, oza na munex te, oza na liboka te, oza na nzungu sala pilipili. Au servir bande ko basa nini bali ya pilipili soko tele émission moni CP na wana ko senga na yo partager na bande ko muso ba bina nu émission na biso te bo s'abonner massivement bo s'abonner bo partager qui Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalsako muna nzamba anu benchene bana betu bon ba gros bisous na bino nyeso tout bye bye. Frères et sœurs, famille et amis qui sont ici, qui sont aussi faire souhait de nos voeux à Everest et Daïla, en leur confiance. Je veux vous poser 3 petites questions et je demanderai à tout le monde de répéter ou de dire à la fin, de répondre en disant oui, nous le ferons. Est-ce que chacun de vous fera tout ce qui est possible pour soutenir ce couple dans leur mariage? Je suis déjà prête. Les mariés sont là. Est-ce que chacun de vous fera tout ce qui est possible pour encourager, les aimer et les orienter vers Jésus? Tout est déjà prêt. Okay. Et qu'en les soutenant, on 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 les sou
chacun de vous les soutiendrez-vous à chaque saison et dans chaque décision qu'ils prendront pour le reste de leur vie? Merci beaucoup. Et en ayant dit cela, je tiens à vous rappeler que oui, c'est vrai, il y aura des moments de hauts et de bas. Si jamais vous êtes appelé à intervenir ou à les aider, ne venez pas pour ajouter un peu du piment ou du sel dedans. Non, venez plutôt avec plus de confiance, avec amour, pas de jugement, et essayez de les aider à continuer leur chemin comme mari et femme. En ce moment, nous allons passer aux vœux. Et on m'a dit que Jeanne, Ernest et Daïna ont écrit leur propre vœux. Et donc je veux maintenant tendre le micro. Commençons par Ernest. Et si tu peux commencer par Berthe. Mon apprenti est venu. Grâce. Tu peux enregistrer. Frère, c'est un poète. Mapendo. C'est ma langue maternelle. Bolingo langa. Mon alpha oméga. Moi, mon ambition. Il y a de cela quelques jours, quelques mois, j'ai nommé. Et aujourd'hui, qui entre en fonction des chefs d'état-major de la famille Combat. Je ne veux pas voir des victimes. Quel est chef, je suis le combat suprême. Je te promets de t'aimer, comme Jésus-Christ a aimé l'Église, avec fidélité, patience et sacrifice. Comme l'a toujours dit, une vie, un choix. Eh bien, j'ai fait mon choix. C'est toi, celle qui m'a rendu aveugle. Je ne vois pas d'autre femme que toi. Ben voilà. Aujourd'hui, hier devant les parents, tout à l'heure devant l'État et devant Dieu. Ok, c'est bon. Ok. On va maintenant passer à Daïna qui va aussi nous dire ses vœux.